Capage TV. Capage TV. Zo continue ko laksa bino bola mo pe boboto ya bala groupe ndenge zo laksa bino bandako. Awa na métropole D, quartier Mosolo. Donc a bala ça sur bandako. Nzela kitoko hein. Nzela kitoko blagité entre nango butomoni kuna. Oui. Pourquoi ba papa soki ba koli bangi ba kufa na place ba teka ndako bandima ba kende maladi ba tikela bana ndako. Valeur ya ndako eza continuité ya famille na valeur ya likambo salati otika. Donc raison na yo tika luka timbre na yo. Bano ya yo. Ba kende mama na ba kende te bazala mibali to banani soko tikeli bango lopangu mamo pesi bango valeur moko kilo ko likambo tikeli bango kifunda ba bijou. Mama lala nzala meza na place ko tia mutu place ba ko tia okakati. Ok. Et c'est on y a mboka bapa yozi bomengo sombi bilamba lokumu me passe ko tia référence ko tia mutu ezate. Surtout ça. Pour bimazoba. Ok. Ba tu faut pas comprendre ka mabele za base ko pesa mutu raison ya ko za na cacher libela. Oyo ba somba ba nani bisoto somba te. C'est ça. Quand ndenge za to baike soko sombi ko mona ba avantage ko to ndimate. Ebele. O simbi saka mbongo ndamu no yo kaka. O pesa du coup yo kaka. Donc, toutes les facilités par Baléza à l'aise. On a quartier Mosolo. Ah, tu très bien, terrain ya yango. C'est ça. À bas la groupe, elle dit que terrain a pris à moins cher, puis de façon nyonso. Bino bochaka tembe bokoma kana suka pe bokosi en foutema. C'est ça, yango. Yango. Soko sombi jeep $100,000. Ba metelo maboko. Après un mois, 3 mois, tu dois te quitter moins cher. Au 30 000. En Bela, tu sombi $1,000. Ba wolo liyo. C'est que ça dit un mois comme 10 000. Terrain fin. Ozo kwa kamboko pamba ba fête ya kosala ke zanga mutuna makulu. Oza na bana parti par là ba tata si bande. Oza na mbongo za kayenga ingo fanda kana hotel. Terrain ni beta trop za kina mbongo motika mabele. Te. Kurezali, après ce vandi kureza. Aboniko. Courant mai challenger mabele qui fait. So moi mutuna jeep locataire bolola yi. Ko komi na kaka me banda ko yebe. Ebele. Oza so bobo sa melo so. Ozo mi na prix nini? Mango. Na ba avance ko banda na $1,000 ti dikolo to ndima. Vraiment. So yo kingo original. Ko banda na prix nyonso $1,000 oza l'étudiant chômeur challenger ko so banda. Quelle opportunité. Ya makasi. Na poto tika maseki ko tonga. Benga ba numéro ba wana abala groupe. Botra ndenge principal eza entrée moko kitoko déjà ba traça. Ah, on est au Kende, tout durant la construction à bas la groupe construction ESA. Mais quand même, c'est au premier hour. Tout le monde m'a capté, tout le monde ne va pas parler. À bas la, on met là.
Pasteur, toye awa, en tout cas, awa Nécropole 2, hein? C'est vrai. Dans mon solo. Awa donc Nécropole, eux, ça va nous dire que malou. Nécropole 2. Bakanga komara pour okunda. C'est ça. Aussi comme mira 2. Yango na DO nde bazana na kunya komina maluku. Place ba terrain mususu ya bala ezali. C'est vrai quand on est Sabino tozo continuer ko la Sabino bola mo pe boboto ya bala groupe ndenge zo la Sabino bandako. Awa na Métropole D quartier Mosolo. Donc a bala ça sur bandako. Nzela kitoko hein. Nzela kitoko blagité antenne nango to moni kuna. Oui. Et puis bandako ça ka 20 sur 20. Ah 20 sur 20 kara. Et puis awa totalani na ba quartier ya bajika. Pasteur, important c'est Rosana ndako ezani. Kapashi yokanga. Pour la mona papa coup de pas la bino azaka l'aise. Pourquoi ba papa soki ba koli bangi ba kufa na place ba teka ndako bandi marba ki na maladi ba tikela bana ndako. Papa biso pas boyaka. Très bien. Valeur ya ndako eza continuité ya famille na valeur ya likambo salati otika. Donc raison na yo tika luka timbre na yo. Bano ya yo. Ba kende mama na ba kende te bazali mibali to banani soko tikeli bango lopangu mamo pesi bango valeur moko kilo ko likambo tikeli bango ki funda ba bijou. Ne papa biso tikela biso valeur ko? Valeur. OK. Oko remarquer kana ndako wana tanto beaucoup ko chama ba locataire ma yo yebi. Tocha. Mususu komona ko toko kendo ko zana nini ba sal bisaka saka epa na biso eza. Mama lalanta la maison na place ko cha mutu place ba ko cha okakati. Ok. Et c'est on qui n'a pas papa yosi bon mengo so mi bilamba lo kumu me passe ko tia référence ko tia mutu ezate. Surtout ça. Pour bimazoba. Surtout comment muta voyage pour tout que ne banzela ma ya kanga bambonga so mba terre likika ba 6 ans comment tata lopa to mama lopang. Surtout ça. N'était so comprendre. Soko tongi olali. Soko tongi okomi mutu na vie. OK. Ba tu faut pas comprendre ka mabele za base ko pesa mutu raison ya ko na cacher libela. Oyo ba somba ba nani biso to somba te. C'est ça. Yana lo kele kiele ngite ko la na place na yo. Yango ba espace za rapport mutu nyonso. Mama mutu nyonso za na droit somba. Amen. To yaki mukini mutakala mitakala. Amen. O ba somba ba leki biso te. OK. Ba sika to yeko sa mapangu biso ko ba to comprendre te. OK. Soko tena miso ko mona zamba me makambo ko ya lobi nango ko kama. Tala ba to kala ba découvrir ki ça c'est zaka zamba o ba kata kata lo ba kuma ba tumine minene. O koto lemba masina. Tala lemba masina wa pesa ki zamba na somba te. Kingabwa ba bo makabatu. Kingabe comme bisika lo kumu. Tala kwa na grand monde. Cité du fleuve. C'est comme un place à Bastar. Malgré tout, ma indi. Souka. Ndenge pe toye awa tozana kata. Donc tozana Métropole D. Place à bien. Place à bien. A bala toujours avance. Azana makambo kitoko soki toye na capacité tozoko lobawa toyana makambo vrai. Ya bien kaka. Trobela rabino makambo eza libele depuis ba prix abordable. Numéro ba kopesa bino. Abordable. Yo moko benga mutoko yamba mutu musute. Ye moko mutoko yamba. Amen. Kaka ndenge ezaka tolobai ke soko sombi ko mona ba avantage yo kuto ndimate. Ebele. O simbisa mbongo ndamu no yo kaka. O pesa du coup yo kaka. Donc toutes les facilités par baleza à l'aise à un quartier Mosolo. Au moins il fait place au tité. Quand ba voisin Mosolo. Ba voisin Mosolo. Ta sutoye a. À part attention ce sont misusu lisusu. Avantage ko tala moninga ko. Tala avantage tala. Bo bende ba batongi déjà. Tala bana potonde bazotonga kuna internet tala bijou. Bino moko bota. Ba tracé ngambo asusu batu ba sombi ba o baza libanda mboka. O bazana ba mboka ba poto ba wapi. Ba kopesa ngo ba quartier Belgique France wapi. Comment bana poto ba sanksi mbongo ba sombi na ngambo ko te Métropole. Ah pe ko ta bala to za boko za ba voisin. Oui. N'était ce qu'on se comprendre. Voisin qui donc le lobité tito comme le 2025-26 beaucoup comme qui ça. Mais pas ça c'est pas donné à tout le monde que la musamuta so mama belé. Maman biso to lo rapport to za na bobo to kopesa ba tout. Ça l'a bien penza. Car tala car ndungu ko mama lo pang. Pe à mon côté. Na comment rola pongi. Yo moko bana tomba ko kola ta basere mama tikanda ndaku. Na chape kombote. O chape kombo. Ba ko bang saka bango saka ba ko kende te to kana pas na biso. So ba ko fanda te ba che ba locataire. Côté bazo fanda oya bino bo futi ya futi su ya kuna. Ngoro mona cleta jo e pana ba na bango. C'est ça. Et ça important. Maman importance à lopango leki mutuka na zo. Te eleki olobango ya ona na rappeler. Voiture soko sombi prix kitaka lopango soko sombi na selo biema e mati. Amen. Donc so ito lo bawa avec amour pe na bosembo. Donc il boza la batu. Ko bebisa mbongo na ambiance cité ambiance si là jamais.
ebele balande ambiance batikala piaka tango tosalaka ambiance yabaki place nanga kotia mutu eza lupangu soko sombi tika ngo ata na tant okokama plus échanger donc oyoka abala ayelo kwa na chance ko pesa bino donc na façon na abala ye moko muta oteka mapangu ye moko atie mutu te atie nani te soko bengi po sombe okosona ye moko direct okosana intermédiaire mutu te akindo kosa yo pesa inda kwa 20 ake pesa 18 17 te ye moko sokute na ye direct o pesa du coup normal o pesa ndambu yo but oh toi somba na bala nam toka réclamation à gauche droite te. Vraiment. Et puis, ma ezali, hein. Ma ezali, bon, mon forage à ma écoute, yang wana. Kala forage à ma. Ma yango wana. Courant kutu bolo bate. Kaizo panzana. Courant kuto ekenda kate. Courant kuto ekenda kate. Biso kuna ne courant bébé. Biso ne courant bébé pa to le kamingi mama. Pasta banda kwa basiki ya kala to ba na balabala mo. Tala makambo. Tala. Tala zamba wana. Tala. Quel paysage. Zo rapena mu pepa bien. Kuna to tonzi ebele. Forage à ma yango wana. Soko bandi ko tonga ma yango. Yango wana. Tout le bagana bino na biso banda ko neso mona oyo kasi basombi déjà te mais bato basombi ka bato to sana bango kuna babetaka masolo te babetaka masolo te batikela balinga ki di baboke na maseki po basitukisa bino na 2028 basala bongo oh ngala ka masa na tonga mama bato nyonso moni na lobi na yo tela ka ba météo météo to banga ke saka zamba talo météo ndenge koma et bandela ko teka météo ça là combien c'est ça mais tala le météo son ko comme ndoko ba prix ning po ba ki place lo baka o to joli sabino avance boya na bala bo benga so moni numéro yemo ko zoko ko benga numéro nanga benga ya kapache to pesa bino numéro mutu direct so boke dada vraiment souci na biso to kozana bino te me bozo akima ma famille na bino zana malamu nzambe pasa panza ba pambola oh en tout cas ko yoka biso merci à trop to lo baka ndenga prete to la sabino nini bat ba bom sara vika raboye vi ba bom sara ndeni po le sanga za ba vie mususo mona azalaka likolo c'est ça asambria akoya ebele na yeba na feta kana sala makambe bela kenda ba poto mabosana ka terrain OK ni la ko fanda pa bato na bana ba camarade ngo pa zo fanda ba ko kolengila ka ebunu po bano ba esima ba moni lokumo sala ki territoire zo fanda pa camarade ba kanto zo flatter papa bango or bozaka na bango bokola ko bozaka ba vivre mais saka pe me muninga zaka me la somba terrain OK yo saka ma seki na vivre tikala boyelo ko ma yenga kilo lokumo sala ki tikana mapekati ndo moni mingi ba se retrouver le nil OK akoma ko ba nzamba linga bisote yo te pesi bino privilège aboya na bala mapangu ya yango pasta 20 sur 20 umela nzamba pambola openza.
a to très bien terrain ya yango. C'est ça. Abala groupe elle biso ba terrain na prix ya moins cher pe na ba façon nyonso. Bino bochaka tembe bokoma kana suka pe bokosi en footema. C'est ça yango yo. Yango. Soko sombi jeep $100,000. Ba metelo maboko. Après un mois, 3 mois, qui doit être qui moins cher, au 30 000. En délai, tu as mis $1,000. C'est que ça dit un mois, comme 10 000. Terrain fin. Terrain fin. Aujourd'hui, quand on parle de la fête, il y a des gens qui sont en train de se aux gens qui sont partis par là, ils sont aussi bandés. Ils sont en train de se faire des gens qui sont en hôtel. Terrain, ils sont en train de se faire des gens. Courez Zali, après ce temps, courez ça. Abonnico. Courant, maille, challenger, ma belle qui fait. Fait. So moi je suis jeep locataire bolo là. Vous comme na kaka mi banda ko yebe et belle. Oza so bobo ça mais le son. Ozo mi na prix nini. Mango. Na ba avance comme dans $1,000 tu dikono to ondima. Vraiment. So yo kingo original. Ko banda na prix nyonso $1,000 oza l'étudiant, chômeur, challenger ko so banda. Quelle opportunité. Ya makasi. Na poto tika maseki ko tonga. Benga ba numéro ba chewana abala group botala ndenge principal eza entrée moko kitoko déjà ba traça awa nde tokokende ti tout droit place construction ya abala group construction eza mikolo biso tokomi awa tosunde makambo ti tokomi osana bapale abala umela Capage TV. Capage TV.